Merci na bakongomani bisika biso ezwa mibino matondo na bayebanso bakozwa libaku ya kolanda biso na ngonga oyo na molongo mobimba pe na tango nyonso oyo émission ekokomela yo matondo na bino banso ba oyo penza bo pesi biso makasi pe bondimi ezui na chaîne na bino libération océan du Congo ezui ezali bongo branche moko oyo to chaki na kati kasi mwana abotami pe bato bayambi pe basepeli bokoli ya mwana malembe na lisungi ya bino banso matondo na ba fidèle abonné na biso bo continuer ko s'abonner massivement boko salaka bongo de cité pe la bino bato bozwa kaliba kwa kolanda émission du début jusqu'à la fin bo liker ko partager ko tchaba commentaire pe ba suggestion pe ba j'aime tika nzombe ya lola ayebala ko batela bino merci vraiment merci à mingi na bino bato penza bo kolandela bokebi chaîne na bino libération pambate awa tolobaka bo solo na ngonga la yango pe na tango oyo esengeli awa to koloba bobele bo solo ezui ezali bongo kosala éveil patriotique ezali ko conscientiser ko sensibiliser ko mobiliser ko yebisa peuple congolais longo la bolema katatina likambola yo oteli tono na nzete po ete tobenga yango malamu ezui ezali kosala mosala ya Jean-Baptiste ezui tozali bongo basinzili kobela koloba ete ngonga we ezali ya koboma Rwanda ngongo ezali ya kotika te pona ni to koloba bongo po ete guerre mwali la est la biso pe makamba be ekolekala bakambia ye ekolo Congo esengeli to tourner vers bango pona kokebisa bango ya kobeteke bango pe bayeba nini bako sala ya mabe lokola Patrick Muyaya ako mériter ya mabe koleka la mboka na makambo ya lobi po lokola ya okisonité pa mila kiseki ali moto mopaya pa lobi naza na kati bilo pona koboma bilo esengeli to pesa e monnaie ya pièce na ninga bolo bakalo kota ali français to telemi kozela liseko ya Congo o bino basi boko mona makambo ya kosalama ya libongo liseko ya Congo peuple congolais telema l'état li moyini l'état ali assassin toyo kamaloba ya Patrick Muyaya e bongo ngai na yo toyebani to ko salela yango kabu ya long pesa tokei ezui likamona motote mabela moto ko banda. Regardez leur rhétorique et celle de leurs parents, c'est de dire qu'il y a des problèmes ethniques, c'est de dire qu'il y a tel type de problème. Mais nous tous, nous savons ici que le Kinyarwanda est une langue congolaise. Dans le Rutshuru, où ils opèrent, c'est essentiellement des populations tutsi. Patrick Muyaya bolole kazali très collabo. Lokola ba sombi bango ba ko pesa bango biloko sengeli bango bazongisa. Boyoki ya lobi Kinyarwanda ezali bongo monoko ya ba Congolais. Patrick Muyaya yo la kama mabe. Bino penza pongo ekosanza bino kalate mibi. Kinyarwanda lobini. Uto biso to botami ata ko to sisi be bikolo bia biso te mais yo so yoka Kinyarwanda la Congo tolobaka Swahili tolobaka Kikongo tolobaka Lomongo tolobaka Chiluba soki to koloba minoko la biso to yokanaka Kinyarwanda bache Kinyarwanda Rwanda la kati pe lo bi monoko ya Congo siko Congo komi koloba Kinyarwanda Congo komi Rwanda mama jawa prompt rétablissement salam alaikum na bamisi malanga bande kolanga il faut tout ça la force ko benga na batelo ko ba Patrick Muyaya na Congo taba Rwanda collabore comment yo penza muto oza chef oza censé ko défendre patrie ozo ba imbécilité ndenge bilo moko bolo bakalo ko teli français. Mais ça c'est quoi ça bato bope ba umela mboka lobi pa bengi opona moyibi na nzalo zwi 10 000 lokwa bato bakelaki pango bila basoni ba wandolela mama se ato bundi bo waka yebo bundaki likolo ya mboka to likolo mibi na bino bokei bongo ba pesi bilo ba 2500 francs congolais pe lobi ngobila bimbongo ebungi boende to kotambwisa mboka ba peuple congolais botali bino moko Kinyarwanda yali moko ya munoko ba Congolais ata bango ba Rwanda ba sekio ba bi vraiment ba Congolais ba lâche boy ba Congolais banje ba belolé boy on pays nini on peuple ni bazo maltraiter bazo manipuler si facile peu importe défense ya ba Moïse Nyarungabo oki kombola ba Nyarungabo
Denis Nyakero ozoka ba kombo bango Nyakero kombo de la Congo te yo aka baru eka na Congo bare eka na Congo oh Congolais uti mboka soka yebite lokwa biso ba mango ba kuna ba boende ba ye lokwa to bakala jolo linyanya okoyoka meli Congolais ako lokalo ba lokota li français mais to bakala zolo po yamino kwa biso en retour wani alinde biso te me koyoka te nyaru Moïse nyaru Nyakero okoyoka ba kombo na pelo bi kinyarwanda ya biso aw wali bato mabe bande ko zangai to bude tumba ya Congo ya ba Valère bato lokwa ba Patrick Muyaya bozo bakali moyibi auta ko loba liboso azongi lelo alobi mais kanda obilo boko tshela mitwa bato boyo baka un jour boko futa yango ah ekoleka ina persiste ndenge bilo moko bolobaka lokota el français bande ko ngai océan alobaka bomona ka mabe océan soka ya zo pesa pole bino bomoninga mabe mana na ngala kunjala ngala États-Unis d'Amérique lobby bino moko bomoni le cas qui président Eli Martin Fayulu Madidi a été saboté na camp ya PPRD na camp ya bato Kabila biso tozala ki la super tolobi etumba ya Congo c'est les faisaté tolobi tozo bundela Congo bango bato ya bloc patriotique ndeko langa bakota ba réunion ndenge babande ko kabola bamboko na bango ndenge babengana ki pona ko sala musala eza mabete parce que moko na biso alobi akende to lobi to pesa eno maboko ndenge bilo bolingi totala peut-être kuna akoyi ko lobela biso mbisi ya malonga mais ngana ye ko yebisa bino eza mbisi ya malonga te bino ba proche collaborateur ya président Elina acte sala ki lobi esengeli bobi na bloc patriotique pourquoi bayokana ki biso zaki te makambo la solo babo soki eza lokuta bo démentir ngo to benga la to sala débat ata la TV moko poto éclaircir ka opinion ngala zala te na kota te la zwa mbongo wala te batu na bango bazalaki tozo yana bande ko fouiller poto yeba bata Kabila ba olo banini malgré to tambola ba ngala sanga sir na bango te mais le ko eza likamba Congo eza na couleur ya parti politique te mais il faut tout la race bien filtré baza ba jipa ba Kabila pe yakina super batela ba obeteli solo biso to ba bata Kabila ba osona na ba peuple kaka Kabila ko tambola président biso to ba ta Kabila ba oloba na super wala ba yaki ba bani ko mire ah toyokana ki boyete j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas on a ko éclairer au kaka on a ko tele son de ko chemin aux ok biso toyokana ki boyete toyokana ki bata bandal ba obi bala bandal ba yeboye lokwa bakanga ki limité comme zone rouge ba yeba lekala te président il faut comme la super aya akene comment yazo umela boye to boy ba bezwana batu de ba se ba komi parler du peuple batu mususu ba se refroidi ndenge bomona ki marche comme ki wana batu ba kei te batu ba ndo benga bango ke biso tozo koma déjà kuna yazo umela ndenge nini ba saoli sanga ba sawa ba nani ba sawa batu ba benga na kila bango aw ngala biso bande ko bo chali to iboyoka camion ya la police pe eyaki wana bango bayaka ka pola kotoka nyungu ko babani ko panzana tango seja ye to kumbie lisusu to ke terminus poto baluka et puis batu babandi de ko kele po batu bango ba benga ibango donc au sein de bloc patriotique bazo kalate posa na bango ezali teke Martin Fayulu Madidi azala leader ndenga zaki leader à la muka non et pas na bango Martin Fayulu Madidi azali moko ya bloc patriotique mais Martin Fayulu Madidi pas na ye azali leader ya peuple na ye il faut tanga zoya aya ndenge mokonzi ya na peuple wana bloc elingi na ngoti vérité za bokabonité ndeko langa tolo ba ero bomoni ya Laura Sokoko yango biso soki tomoni bango sengeli to pomo la peu importe boko inanga vérité za tetilo bi boko yeba yango soki batu balobaka ya solo bakoloba mama océan ayebisaki batu mena boya kana ba petit bozonga bokuta na mbiskadi ndoki te baloba mama océan yaki pona ko interprète bon bango ba interprète ka mabe tango na yoki déjà babandi banyungu na comprendre que ba koma lisu parler du peuple te po bango kuna basi ba koma ki parler du peuple
basali oyo bakokaki kosala sikoyo mpo na bango président eli akomaki na retard azoluka babese selon bango tolo bamo oyo bato ya kabila balobi bapandi kobenda koni na bango président eli pa ye peuple na ye ezoyamba ye bango bana basolisanga baye nabengaki kabuya ayokaka nga te lelo aza kolala la bokono ntango nayoki na bibana tobimisaki totika bango bakende oyo bamisu basi bazalaki liboso na protege kaka kabuya mpo aza cameraman na nga lisu na nga lelo azolela l'homme prudent voit le mal de loi biso totelemaka lokola basiya mpo tozali engage soki likambo eza tobelela nabengi kabuya sa kotaki na kati ya bato toyambi président eli bobomesano président eli président lekani nabengi kabuya yaka mabe eza liboso me nayebisi ye na langage prophétique nazwi mbongo nazalaki nango na poche napesi ye mere ozongi nga bikabuya nazongi mpo nayoki deja mabe eza na bikabuya ndenge ozokende soko omoni kaka mabe bandi zonga nazwi mbongo nabakiseli likolo ya transport na ye nga mpe nazwila nga moto nazongi bobomesana lokola kabuya ayokaka ngai te bamonaka nzambe kala nsima mokongo bakomi baafronte bango bato wana bayaki mpo basala président eli mabe biti ya bato wana ezali nango kosangala te biti na bango ezali ndoki apusani pembeni na yo mpo aboma yo bien ata boboyi biso ndeko na nga bokondima ngo un jour soki président eli azalaki mpe moto asala masano te me na place asayolisa ngai ye nde moto azoki me lelo boke na ye hôpital mpo bozoboya koyoka mbela ya mvuluzi bozoboya koyoka mbela ya nzambe tata na badirective azopesa biso mpo tobunda etumba en voulant trop gagner tu risques de perdre bino bato ya mayele bato boloba molangi noko pierre président askive très oakendaki kolia mbongo akabila azwi pota oyo moto akendaki koreceptionne mbongo bandekolanga oyo eza temps ya bosolo que votre oui soit oui que votre non soit non ce qu'on ajoute du malin kabuya kozongela nga na bankole lokwa na supportaka te mimbenga a témoin bato bazalaki témoin na ndenge su na bambola ye lobi nakoloba bosolo mpo esengeli naloba yango kabuya leli mere kabi te yo kakanga ntango nabengi ola bakiselo mbongo nayebisi yo nini soko omoni mabe ekomi baluka mpo bato wana baza bato mabe je dénonce ndeko na nga mpo nga nakendaki na marche mpo nasinzili tokobundala bato bakoboma biso me koma bino bobengi président eliasa pembeni na bino koma lisusu bobengi ye mpo boabatre ye les ingrats les traîtres balingi kongo te président eli encore nakolobaka lisusu te asuka yango so boboko yoka wambola liwa e we mongola ngaki e biso tozotambola kaka mpo na kongo si ye danger toza basinzili tobeta mosala toye kosala yango wana toyebisa bana na bilaka toyebisa bana nzambe toyebisa bakongolais ke bokeba kolia na sani na bango bazali bamordant mbutu eyinda ezoyinda te mpo toke rwanda me bazoyindisa mpo na nini guerre à leadership est-ce que bakomaki palais du peuple bakomaki te est-ce que bakomaki la destination bakomaki te bakomi te mpo na nini bayokani te balobi vaut mieux la fin d'une chose que son commencement destination ezalaki palais du peuple toyebisa na badepute tobimisa bango baloba na bango parce que bango nde bafotaka balwa mboso oyebi bassassin oyo baza na kati tozwa bango tolia bango na nkwanga mais est ce que bakomaki bao bakomi liboso bao batomboki batindi bato na bango Jean-Marie Lukulasi boyebi ye aza moto ape perde
malgré basalaka balie na Félix parce que baza mwasi na mobali, parce que baza bato esika moko. Attaque sans recul. Merci na ba Congolais conscients. Botala nini ba Congolais pe bazongisaki. Merci encore une fois la Bafabo. Botala nini basalaki. Saba Fabo, belobi président Eli, toki likamususu. Ngonga ngilele, ngonga ngilele, ngonga ngilele, ngonga ngilele. Tozo beta ngonga. Tokoki kosangana tena basanguinaire. Peu importe bloc. Moi je préfère encore président Eli Azana Fumuzitu. C'est son frère. Alinga qui est na motema, pas olinga na motema. Peu importe, ndenge bino bozo mona ye onga na zo mona te. C'est kata nzambe pas zo mona muzitu tende bino bo mona muzitu. Moïbi, parce qu'elle a travaillé avec Kabila, n'a travaillé avec Kabila te, na Congo. Parce qu'il y a un nomaka. Bangonde batu bana colonie na saila ete. Eza la biso. Toaka ba umba Kabila te. Bobo sana, kena to bimina ba umba Kabila te. Toko bimana ba umba ya Kabila moko Kabila kolonga na mboka. Biso na so tozaka ba instrument Kabila te. Ha sakala kala biso te. Mbongo ngo ya Congo zo circuler na nde bukolo mbongo ngo. Be Kabila te. Mais na conscience olobi ke ngai na zana yete. A condominer sur ngate. Botika Fayulu azala nande konaye muzitu batambola ensemble. Bolongola bakabili ba batu mabe. Moto asa sumuka boya saboma. Abomaka mutu moko te ndoke kaka pembela moto. Ata komi kosambela, ata lobi alange. Mais aussi longtemps, nzambe nana confirmé tena na bongoli te ndeko keba te. Que bande kolangai. Jida boma yesu likola parfait. Mais ye mosimbi misolo. Avec la gloire dans Kembo qui croyait. Tala lobby. Cible la bango eza Fayulu. Pour Fayulu azalaki président élu na République démocratique du Congo. Balobi il faut azala néanti. Na ba campagne onde ba kosisa président Eli soki boyoki ngate tokotika na kombo ebe élection ekoya ki mamosi kelve tozonga na bolingo la biso ya lamuka soki eloko etei bino te ya lora sokokola bokecha te ya bino soki eloko esalama ki président Eli lobi soki président Eli asala kama ba masano na eto asala ka wana tamsula tongo boy na faden. Mais le président Eli à l'hôpital. To lisu, to panza lisu moto. Mais là, c'est un benzi kabo. Ngolu ya nzambe tata lobi po séance lo banana. Boyo kakaye. Saouli Sanga victime. Didier victime à Passoki. Ma peuple banyamuki. Histoire et lali. Pourquoi tozala ba demona? Yango moni. Tango mobuki bikeko général zoke de combat nzamba lobi fo bo lécher lokola ba mbwande kolanga ya likamba combat ya likamba blague te to sa ba aventure te tolanda professeur Denis Mukwege ni na expliquer la nation pour comprendre que to sa l'aventure. Le génocide, il y en a eu 4. Il y a eu 4 génocides. Le premier génocide, c'est celui des Tutsis contre les Hutus, depuis 1990. Quand le président Mobutu venait aider Habyarimana, c'était le début du premier génocide, des Tutsis contre les Hutus. Le deuxième génocide commence dans la nuit du 6 avril 1984, quand l'avion du président Habyarimana est abattu avec à son bord
un autre président Hutu, le Burundais Cyprien Ntaryamira. Et le président Mobutu a failli être le 3e président dans l'avion. Donc pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, 2 chefs d'État meurent au cours d'un même attentat. Ça ne s'est jamais fait nulle part au monde. Ntaryamira, le Hutu burundais, et Juvenal Habyarimana, le Hutu rwandais, sont tués dans le même avion vers 20h15 en provenance d'Arusha, où ils venaient justement de signer les accords de paix. J'ouvre ici une parenthèse. Un tout qui s'appelle Léonce Ndarubaguié m'a dit ceci. Mon cher Kwebe, j'apprends que vous êtes un grand journaliste ici. Je vous ai suivi à la télé et à la radio. Effectivement, vous êtes un grand journaliste. Mais pour ce qui est de la crise qui se déroule chez nous au Kivu, vous ne connaissez rien. Excusez-moi de vous dire la vérité. J'ai été un peu choqué, évidemment. Il dit, vous ne savez rien. Je dis, pourquoi? Il dit, mais vous ne savez pas qui nous sommes, nous les Tutsis. Vous ne nous connaissez pas. Vous ne savez pas à quel point nous vous détestons. Vous ne savez pas à quel point nous vous haïssons. Vous n'avez aucune idée. Même avec la meilleure des imaginations, vous ne parviendrez jamais à mesurer la haine qu'on vous porte à vous. Voyez? Bandeko balandi, bino batu oyo, boye pona ko déstabiliser combat. Bino bato batindi bino, ba vautour. Mais moi au Seigneur je vous promets que bino boko tikala kate. Boko mikate soki nzamba zate. Voilà belo bodondo. Mais lokola ngana yebi que mon rédempteur est vivant, son nom est l'Éternel des armées. Il s'élèvera de dernier et il est déjà là, il agit. Boko kufa. Boko kufa. Boko salaka Martin Fayulu m'a dit de l'autre côté. Penga na sala kondima que Martin Fayulu m'a dit de ba acte à kosola pas ko boya bloc patriotique. Parce que à monique amour ezate. À comprendre que place on a zana danger. Pour la nuit porte conseil. Bon, comme il a destination. Mais le Kolaza, homme du peuple, tout le monde message à Pesaki.